nazomona nzambe ayebisinga fungola misu tala na taille liboso na ngai namoni esprit moko ezobia esprit wana e na forme te ana misu te ana makolo te a sang fort ndi na oki munga nzambe ezoloba na nga ke tala molimo malamu Nathalie ayebisinga lobi omoni femme de nuit ou bien femme de nuit mari de nuit bango basidi ona bana kopesa okomona ke o se retrouver nango obali o yakufi obali o akufi il y a des choses voilà OK mon frère il faut les kana délivrance ozali marié na femme de nuit surtout sur la latisa ou alliance bosala mariage na monde molili papa na pied loko moko boye ozaki ya kopambola mayo mobile depo lingi mwana mwasi moko boye osa subitement comme ça au kwe si soka na mari de nuit o ya linga ye makasi okitiso yo tikela mari de na René likola vie na yo bako senga pi okufa vant ndo tiki papa na mokili na otiki ka ndengo wana yo kufa okay pourquoi parce que bota na monde molili engo bana so bota na monde molili na physique ba ozwa bana te na physique yo boy ozwa bana te okomo boto boti mona lelo ozela après 5 ans boti lizuzu papa oya aboti bango papa oya aboti bango akota logi pour na poste na ye pour na mbongo azwa basenga ye libala ya bana nyonso ya basi abala bango spirituellement. Shalom, shalom, très cher abonné à chaîne Nabiso Tobengi Tolo na CTV, Tobaka na Tolo na C abonné bako bandimi, bako ba chrétien ou bazo yo ka parole de Dieu. Je crois pas na biso à 100% Jésus. Tobaka na bablo ba témoignage, ba prédication, exhortation, ba enseignement ainsi que makamoza ko le kanakati ba vie ba to pour que ba base à délivrer. Bible bi vous connaissez la vérité vous affranchira. Lelo vraiment, tu as mis un grand homme de Dieu. Tu as dit un belé, il vraiment pour les cas, mais un peu comme il y a été, mais il y a une retraite, moko, il s'est engagé à Kota. Et le mieux, tu as dit tu belé, parce que à Simbaka vraiment aux zones. En tout cas, na chaîne sous ton côté na comboté, na kaba délivrance et puis tu as une matadi, je na moni makambu, na matadi. Et pas il y a Maman Kati, Nzamba Pambolayo. Vraiment, c'est un grand homme, mais c'est aussi un blé. C'est ça, grand. Nous comprendre que cause un grand et cinq AP Moutada a toujours na carte militaire. Et j'ai compris en coup on est vraiment et pas naïe, malgré combo naïe, mais Aza toujours notre maître Jésus a qui non, so à la grande singelo aussi rabaissé. De la couture et pas naïe. Napesi maman Anna Kalamba, merci beaucoup pour la chaîne Malam au Célibiso pour la souba chrétien 100% Jésus tout le CTV. Napesi papa Kalamba et Bambote Belé ainsi que tobo c'était la fondation Moussa Mokondi Nzamba Pambola biso famille Mobimba ya papa Kalamba ibana nyoso papa Kalamba Nzamba Pambola puis Nzamba Pambola encore une fois ezali bébé asika utiko ya na kombo il y a Carnis Kalambai ainsi que maman Rema Sabaote na papa Katalai nzamba pa moi na sima caméra na moni Francis les nobles et nzamba vraiment la pambola biso le autres on a invité to bengi c'est un prophète il y a une grande différence les deux prophétiques et aussi ministère prophétique mais Otozu c'est un prophète c'est un ministre de Dieu ce n'est pas un don. On comprend même dans le langage, même le Bénaï, on comprend que ça c'est vraiment un prophète. Pour Tao et moi, mon boulet quotidien mingi. Tout ça, souté banani, mais c'est lui aussi, c'est un prophète, c'est un homme responsable, c'est un homme humble. Autre Soulanaye, ma camouze paye moins belé. N'a flashé déjà, si je te le belali kambo. D'où vient Marie, pe femme de nuit? Baouti wapi? Est-ce que la Bible, comment? C'est une révélation. Tout est anine. Ensemble, je crois que tu as fait bango. Nous avons une mission au partager yango. Et qu'on édifie yo édifier nga. Tu aya bima pambate. À 8 ans et belé plus ou moins de 7 à 8 ans à l'écassou na médiaté, à tika média. Mais aïe sikoyo na média lelo pour ngai na yo to mekape ko bika. Ensemble, ceux qui na moni Francis les nobles, ceux qui ont vraiment en collaboration na yo ko font la plateau. Tout le monde est comme notre invité à Moukola Lilo et Torosa la béni.
Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa, shalom. 8 ans la disparition na ba média, ezaki par rapport à nini? Non, ça par rapport à que vraiment un prophète selon la Bible, tout le monde dans l'Ancien Testament, ba prophète, baza batu moko oyo, babimaka seulement sur les kambozali, ce qui message ezali. Parce que le namboka na biso tout le monde basala nzambe, bazo bimaka tika babima plus, j'ai remarqué ezami pour l'intérêt na bango personnel. Mais pour l'intérêt ya nzambe to au terrain ya royaume. N'a pas vraiment. C'est pour cela je dis tant ya ko pousse na pas dans nzambe ya ko lukaye vraiment parce que pour na ko bénir moi dans nzambe moko a ko zwanga na moment oyo otokomi lelo. Merci beaucoup. Je crois que Belé a deux fois bakoye baté bisoto yebi kombo o yebi prophète Peter T wana je crois a oyebate nani quand même baye ba opesa biso kombo na yo kombo no complète et pour pesa biso pe église eza wapi et bana nzambe oyeba quand même ko bénéficier nango. OK, église na biso ezali na Barré na quartier A numéro 15, église maison de Dieu, la porte des cieux, Nouvelle Jérusalem. Où est quand même un prophète Peter, où est Bomoninga yo nazali, liboso na bino. OK. Tant que la porte des cieux, moi je croyais qu'il y a soit des frères sous cellule. Pour un monde un polémique ça moi bien. Malgré qu'on appelle l'homme de Dieu, pour la porte des cieux, on a besoin du prophète Joël qui a fait tatou. La porte des cieux, on a la onde sous on a au côté on intégré dans la vision Joël mais chance Nouvelle Jérusalem. Non, ils ont plus vision à été. Moi, je suis dans plus une vision père spirituelle nanga. OK. Donc juste ça combo, ça lui peut-être très à la nengue mon corps. Tout le monde a muso ATP Nouvelle Jérusalem où il y a Etel, il y a Cité Boy, j'ai été donc plus ça combo. Mais ça vision a été. Avant de côté na sujet likambu pour na yo na e bablo mo so izo matangana na autour na mingi. Olobi église porte des cieux. Pourquoi porte des cieux? Mais quand on peut expliquer sur porte des cieux. Il dit que Christ a dit que non, les jours à venir ailleurs aujourd'hui. Mais nous porte des cieux comme déjà nassé. Mais normalement vision y a église. Église mission na ngona mabele d'abord quoi. Mission église d'abord ezali ko longola batu na mabe ko kumba ngona mama malamu. Or, en réalité, il faut de l'Aksabango au royaume des cieux. Parce qu'aujourd'hui, plus dans nos églises, on parle plus de matériel comme on parle chaque fois. Mais en réalité, c'est une mission église. Mission pour l'église. Or, église, comme pas d'abord la délivrance. La délivrance, na des choses. Délivrance, il y a Kolongola Mutuna Kachalisum. C'est déjà la délivrance au Moutatiki Mabe. Oh, qui na keite. Te deuxième délivrance au de kota kasiko kota esprit ya mutu ko lukasiko bimise na mabe. Ya ke mutu mo démon mo kata mutu atikaye, ndaki bloqué na pauvreté na lo mo kanga ki mo na ye ba lien famille. Mais comme par la première délivrance, c'est que mutu azala donc akoma né de nouveau. OK. Et da délivrance ko longola mutu na Égypte do na nzela ya mabe quoi. Au kumbi na nzela ya nzambe, déjà da délivrance au kumbi mutu pa na nzambe. Donc mission d'abord l'église ya bosso et d'abord au kumba mutu na royaume des cieux comme une maison de Dieu porte des cieux. Donc mon a que non tete ku mutu liboso nzambe de cette première prédication il y a ça y a nzambe une église d'abord c'est ça. Donc au bongo la mutu ça va je crois à la prochaine au mégape ko solanayo mission église mais les autres ans basé on a été l'homme de Dieu surtout poussani awawa au Beninga yo bike au zoaki temps ebele vous avez un peu retiré na manzambe et donc retirer manzambe mais vous avez quand même la retraite vous avez moi temps ebele parce que ba biso ba yebi na ba télévision 8 ans mais vous avez la retraite na yo na kati ya retraite on ngo kota ki wana qu'est-ce que Dieu t'a montré? Merci beaucoup na pamboli batunyo surtout ba rejoa temps il y a Rolandanga partout dans le monde. Et je crois que nous allons permettre que l'eau repambate. Et quand nous allons permettre l'eau, c'est plus que pour nous mutu moko au monde. Ce que pour la permettre au monde soit temps. Je crois que c'est un message pour nous, c'est une prophétie pour nous. Parce que nous allons le bélo pas non seulement ainsi dit l'Éternel, mais aussi à travers la parole de Dieu ou l'enseignement quelque part, nous allons aussi visité par Dieu. Et nous allons s'éppeler. Écoutez, nous avons toujours temps de prière. J'ai compris une chose que prière on a kotaki
Et ça non seulement pour na bateau ba yebinga, même pour na bateau ba yebinga non pour la première fois aussi et après délivrance pour na yo. Et nzambe ndazoni singa na musala oyo ya koleka so pour enseigner peuple de Dieu. Bien aimé nzambe plus a kumbinga na révélation à délivrance sur l'esprit à mari et femme de nuit. Et je vis que na ministère na vie chrétien otozali papa et tungisi bana nzambe belé et je reçois même les hommes de Dieu oyo aussi baza musala nzambe mais ça visé na esprit à mari et femme de nuit. Un homme de Dieu. Oui. Né nouveau. Oui. Jésus-Christ n'a qu'à se mobimana. Oui. Jean chapitre 4, 1 Jean 4, 4. Celui est à nous oui. est plus fort que celui qui est dans ce monde. Visité aussi par mari et femme de nuit. Un homme de Dieu. Oui. C'est là non. Comment un homme de Dieu arrose à la visiter par femme et mari de nuit? Ok. En réalité, Bible dit que votre corps, c'est le temple de Dieu. Là où l'Esprit de Dieu habite. En réalité, ça plus biso moko bana nzambe, to basali nzambe, to so comprendre sous te otozali. Par rapport, ya ko fungula ba porte na biso moko. Parce que tu côté plus na sentiment et diable oyo amona ki yo tika ki monde na ye okendake pa na nzambe dès que omizongi si yo moko na ba pratique o ezali ya malamu te et yepé mari et femme de nuit amoni que yo pesi porte à kota qu'est-ce qu'il peut faire à côté gat na yo. J'ai reçu un homme de Dieu qui me dit facilement avant di boy molimo etinda ye er moko avant di boy a se masibe. Masa musala nzambe. Esprit on est côté pourquoi parce que yima mi fungula qui porte. OK. Ami fungula porte katna. Or, ceux qui m'ont lit mon côté katna déjà au moins que écoute na blocage. Quand je vais parler de signes ya makambo yo, la plupart des gens vont se retrouver. OK. La plupart des gens vont se retrouver directement au côté dans notre sujet Totolo Belalelo. Maintenant la première question na nisko pena olo bango malamu côté retraite. Qu'est-ce que Dieu t'a montré par rapport à la retraite na yo? Nzamba la question nini? À l'action mari de nuit na femme de nuit na ndenge nini? Mais ka pebeta na lisolo ngo to la na malamu. OK. Na nina sunga ba nzambe moko bakolandanga. Likambo ya mari et femme de nuit, bien aimé eza esprit moko soki yo lelo o négliger yango. Donc on sentir que pendant que baninga baza ko évoluer, yo ko évoluer te. Et vie na yo ezo tourner toujours bisika moko. Ya moni que ozo lela mingi. Ngala baka chaque jour au lieu que o lela luka nzambe. Et on se poser question pourquoi ba problème ezo komelanga. Pourquoi nazo réussir te? Et pourquoi wana ekumba yo oluka oye ba solution makambo eza wapi? Peut-être Elisa kota ki na Jéricho. Que nos villes est tellement stérile. Il y a des morts. Babi que les prophètes a kumbaki solution comment. Les prophètes a zonga ki na soux abi d'abord donnez-moi un plan neuf. Mettez du sel. Abi a zongi na soux pour babi sigani problème ezo uta. Makambo ezo comme la vie na yo parce que en est loko monde bendiango. Nzamba révélé nga ndenge nini. Na vani na butu. Nazo mona nzamba ebisinga fungola misutala na taili boso na ngai na moni esprit moko ezobia esprit wana e na formité ana misute ana makolote a sans forme ndina oki munga nzambe zolo bananga que tala molimo malam na tali ebisinga lobi omoni femme de nuit ou bien ka femme de nuit mari de nuit bango ah na ke tike ko comme oh biso mona ka femme de nuit mari de nuit as esprit soit sirène moko boyelo moko to yebi na bo moto bakiti mais ndenge ni moto sans forme misute un démon comme ça le lingete et Seigneur me dit kende ko approcher na pusani na simbié pendant que na simbié na simbaye pendant que na simbaye azana mikuate aza tellement pété vraiment il y a ça sans forme maintenant nzamba zo ebisa nanga boye tala siko ndenge nini a se transformaka pour que aya na vie ya moto maintenant se retrouver à changer à lati elongi ya mwana mwasi moko maintenant siko nzamba ebisinga awo ko simba ite donc awa siko ko simba ite pour akomi na forme o siko il faut absala ba pratique yango nazo pesa conseil na batu mingi na mabele oyo balalaka basambelite.
Pourquoi nzamba tizanga makambo? Azoyi bisanga tana bato belé. Ba se retrouver que ba benga yo ndoki. Osala ndoki te par exemple. Mais OK. Pourquoi ba lata elongno pour sambela na butu? Oh, mari et femme de nuit aussi, il peut prendre ton azur visage elongi na yo. À quoi travailler n'a pas mobali no moko, pas moi si no moko, à travailler ya monyo na butu bobo bimi na ye, na tonga ko monondoki. Pourquoi au sambela kate ba utiliser yo? Na sens wana mena ce que nzambe akumba kinga mena na zonga siko pona ma solution na bana nzambe nyonso bakolandanga bisika bazwani. Nzambe olusambeli nzambe talisio nani azaki na forme te aussi muku ata prépa mona se transformer a komi mwana mwasi. Et puis le moko makasi oyo na oyo lobi onga na kangi lobi obeta sete na bato balala ka basambela ka témoin chrétien na lali a osambelité. Nde mari de noir olate longia mutu wana akei oloti ndoto comme so bima na mutu pe o se retrouver babiloko wana. OK. Biti ya mari de nuit na femme de nuit na ba vie ya bato ezaka nini? Les objectifs eza nini? Mission na bango ezaka nini? Wana siko nzamba kuminga na ba mission. Na ba objectif na bango na vie ya bato. Makamona oloba awa papa nanga mama ata okenango na ba traitement ya wapi ozela ngo solution te parce que yende sikoyo azosala musala na kati ya monde na moment otozali. Pourquoi? Ce qui mari de nuit ou femme de nuit a yé na bomo ya moto. Donc ne plus na contexte ya ba marié, to ba proposant, to ba fiancé. Et une étape moko on a vie ya moto, il faut le kanango. Papa na ngai mama soki oleki na délivrance te. Ba sini on a kopesa awa na ba émission zo liboso to kende awa. Ba sini on a bana kopesa. Okomona ke o se retrouver nango. Na yambi par exemple couple moko papa. Baye ba okene vers mariage. Ba okene pas na mariage na bango, mais moi mobali alali na butu. Azolota mwasi na ye na butu, er moko la muki lokola muta zo ko simba ina nzoto. Pendant que moi ça n'allait pas na bango, ba préparer mariage. Moi si azoko simba ina nzoto. Ya ka 5 ans par exemple, et ça ba esprit moko normal. Moko musu alali na butu azomona pembeni ya mbetu na ye. A sentir que nous dirait moi ça n'allait pas na bango mais on irait la li pembe na yoana. Oso comprendre nga papa. Nde balamuki to lamuki balamuki na tongo abengi mwasi na yabi tala makambo na zo mona na kata bandoto na ngai. Azo mona ba biloko moko trop mystique pendant kazana mwasi na ye. Mais moi ça n'allait pas na bango. Siko ba ye pa nanga. Et to comme sambe na bango. Nde mon frère papa azo betaka liso na ndiko yebisai nzamba oloba nanga. Abi nanga te. Avant ba koma na po ya d'autres na bango, il faut bango mibale ba de kana délivrance. Pour na nini? Mobali ninga zawana azana mari de nuit, na femme de nuit. Moi si ana mari de nuit. Bango mibale na deux esprits oyo. Soki babalani ba umela te. Soit so bakabwani te, soit entre bango moko kufa tika mninga. Pourquoi? Esprit ya mari de une femme de nuit baleki même mobali au moins so boni physique bonazua eloko balingaka te makasi ya libala yango zo mona pesa ndeko moko sini oko remarquer pendant que boaki na proposant na moi nous ensemble tako ebise ke na so bime pa na bino ozako sala balongolo na musala pour na nini bana posa te okoma na pour mariage. Soit on a dit que sala on remarque non simba mbongo liboso mbongo ekiti moi ce comme on réclamait ndeni mobali na ngai donc na chérie normal ana ozwa mbongo mais tant que mama libala ndeni mobala changer mbongo esimba lisusu te soit au moni mbongo comme na ndako lisusu te bokum ko soit na papa bino mbale na objectif nini toi femme de nuit ya mobali ton mari de nous na yo azo pekisa boke na point oyo bo accomplir volonté en Nzambe. Parce que mariage est une institution divine. Mariage, c'est une bénédiction venant de Dieu. Tant au diable a peki sabino boke na niveau on a parce que azo mona soki bo sangani ni pambola Nzambe zali. Et on a repé sa conseil moi mukeli sous avant na koma poango. Boyeba ke ba discussion musu na ba relation bo swa na mingi.
Bo se poser ba question et loko ne za kati na bino mbale. O elingi te boza na kimia. So boleki na délivrance te. Papa, na koyi biso loko moko na yamba mama moko azwa décision na vie na yeka obala lisute. Pona nini? Akufa mbali combien? 4. Aremaka so la na butu, balali na mobile na ye asali constant que on est balaka 3 personnes. Balaka 3. Ye moko on a bête la mobile nendoto, baki pa pasteur, non, azo bomba. Mobile bosa kufi. Abali ya deuxième, akufi. Maman on soko monier papa. Tona okoma ba masque de vieillesse. On comprend ba fille belé o look ma foot pagoli ba bio biloko lo ba bouton et le ngezo bebo zo comprendre te o ba ke mari non ça ndonga. So yi maman wana o mo maman na elone ne so beba. O mona ke non aye des problèmes. Elo mona elo tant lo ba wana nazo kayo. Maman wana kufila ba mibali 4. O ngo ba ke ba chance ba kufila mibali. Nathan comment mutute na cité mutute ezana musicien moko munene ya mobali akufeli 3 basi yana musicien moko munene akufeli pe 3e mobali baola na baokufa kufa eza pe di mari de nuit pe femme de nuit yango nzamba pambolo papa na ye vraiment na lobina na makambute o nazo fungola début voilà na ye na pambola na yebisa mutu moko oyebi na vie tango nzamba zo permettre to comme ensemble babi que fort ba soutenir ba faible voilà en réalité ngai na zabona makasi nga na bali mwasi na ngai ataki na démon na bango wa paye pa na ngai ndaye pa na nga boye directement comme délivré directement comme délivré. Pourquoi? Parce que aye pa na nga na mosala nzamba babi on donne ce qu'on a. Tango yo par exemple na vie na yo okomi obali o akufi obali o akufi obali o akufi il y a des choses voilà OK mon frère il faut le kana délivrance ozali marié na femme de nuit surtout sur la latisa ou alliance bosala mariage na monde à molili soit na famille na bino et na batmo ba simba ba kiss na bango parce que pas pour mutuno na simba kiss na famille ba sanga toujours après sa chance ya libota akobali sabino sans le savoir ndo mona boza contre na monde à mariage. Deuxième des choses ba jar ya batouana ba kota loge na bango et tinda bango na ba sirène. Ah bon? Oui. Sirène o tena ndako na okote na vie na yo pasteur na beti sete na bana nzambe nyonso. Donc boka ba komo mo batanga zo ba komo mo na mukili awa. Ah Jesus. Soko si sirène na vie na yo. Papa na ngai na zo biso vérité. Papa nga na zabe papa na kosi sirène na vie na nga serviteur servante moi na nzambe non ne contrat moi si na nga on a bali physique ana problème. Ah bon? Oh bazana na zuwa makasa ko bomae donc yango na moni musicien moko chrétien autokufela oza France la 4e femme je crois musicien o pe moi ça autokufela 4e mobali autokufela ba chrétien ba yembela pe nzambe ba yembela nzambe makasi baluka délivrance soit batika ba pratique parce que mlanza makasi bongo bana papa na ngai na yebiso Congo za ko beba bilo bitu concours de 5e Dieu nde ya monisi ko manque de ba vérité na mboka na biso a to boma vie chrétienne to boma église faut pas la vérité ce n'est pas tout le monde qui touche la Bible né à à Jésus. Oh, ba ventire comme makasi. Prophète Peter. Sérieux ça les sous. Muto ayemba nzembo nzambe tu fuka makapele wa nzembo ngo. Na bonne ko tanga kombo. Je tioza baboye. Molimo moyo tina na tanga kombo mais sikoyo nani technicien na zo boya zo finanga misu. Je parle aux chrétiens, je parle aux gens de l'Europe, partout dans le monde. Obi totika moko na mboka na biso oyo. Les hommes de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont plus basés sur sérieuxité. Et na batu ba servir nzambe ne sont plus sérieux. Pourquoi? Parce que ba simbi Bible. Mais ça makambo ele kana kati ça normal papa. Na ko na kufela mwasi na kufeli na tonga na kufeli na poka na kufeli kuna pona nini? Ngako mabasa batu. Il faut tala malamu. Nana ko muta bomela nga basi wana. Soit na za marié na femme de nuit ko alingi na balate. OK. Oui, comme mobali mwasi pe oko boma mibali no ya vie.
papa na pied loko moko boye ozaki ya kopambola mayo mobile depuis olingi mwana mwasi moko boye osa subitement comme ça au kwe si soki aza na mari de nuit oyo alinga ye makasi akiti so yango topesaka conseil avant tokende na monde ya mariage papa toleka na badélivrance akiti so c'est comme si une femme ozaki no bien depuis okoma na mobali okomi kobelabela pamba maladi moi comme lata yo moko maladi euti wapi balibumu passe ni Congo passe okomi te ba règle douleur ba y a des points dans le bas na belo côté te wana to ke nekaka to ke kali ko au monde komi hôpital pamba docteur azonga de gauche droite o comprendre te ozu zembe pa sopani et sopani la nini ce qui est un problème c'est que mobali oza na yo na pas bo bima yo so mana mobali mana été mana mari de nuit. Et moi, sur la carte mobile, na yo a olinga boza ensemble te. Soit au boma, soit au benga na yo la libala. Okende. Bon, totani comment mutute. Ono ba ke ba ndeko yo ba kufeli mibali. Na ba ndeko ba kufeli basi wana maki ba sambela nzambe seke bana biloko. Papa, et cause ça l'appelle normal au kufeli mobile, au kufeli mwasi. Ata mala moko eza bien. Mais 4 fois. So komi obali au kufeli et komi na 5 fois. Papa na ngai zonga no 4 na soit neti nga na obala esute. Na ovana ko na nzambe. Si nzamba ko délivrer ngai, po bana ba kufa kate. C'est pas normal. Ce qui nous autres na biso komi esma ko ya ko bebisa vie ya bato. Na pesi conseil na eloko. OK. Papa na ngai mama. Il faut d'abord kati na yo moko pe ozonga kanano zonga d'abord kati na yo moko délivrance de négligaka il y a très important obiye so apé ça ordre na Lazare abi délier-les et laisser-les partir parce que délivrance est ça très très important ce qu'on a délivré te na vie au mona ke nyonso ya vie na yo e ko marche te lelo o mingi ba perdre mibali ba perdre basi ba perdre ba relation oyebite pourquoi et loko nini ezana kata nzoto na yo o ezo kimisa muto azo ya vers yo et loko na très important bon elo mususu ndenge lobaka ke o ya mbala vie na ngai te ba fiancé ba parcourir na kati ya bomo na yo mais ba fiancé ba otika tika bana o ya zaye mobali ya vie na ngai te mais aye atigeli o mwana o musu aye donc nzoto ne ko ko fulu na ebite les abalaka mibali ya ba nina bango te mais après se retrouver na 4 bana 5 bana mwana tata et puis peli ba les até papa eza délivrance mobimba il faut luka parce que wana ezali papa na délivrer famille moko na kopesa conseil lelo famille wana maboti baza na bana basi 4 na libota wana papa na ngana zoyebisa yo papa oyo aboti bango akota logi pour na poste na ye pour na mbongo azwa basenga ye libala ya bana nyonso ya basi abala bango spirituellement abala bana ya basi spirituellement mobali nyonso bimana mona na ye ya mwasi bokomi mwasi na mobali so kufite c'est grâce na yo et que n'est pas na papa na bango donc bana ba komo sela papa donc bana bon abosa ba bamsaka ba bota mais ba obala te pourquoi papa mo sel la bango mais bana baza ba inconsciente ba yebe le côté mais papa na bango a osale la bango famille ande wana papa ta kufi akei boleki na délivrance te maman na nga papa obala te oh ata papa kufi obala te pourquoi ça kufi parce que ba bala bino au moins dans une alliance boy yo en alliance spirituellement ba bala yo papa tona ko yana ba ndoto non fait comprendre ba toloko moko OK ngana yamba mutu avant na ba famille o ya 4 na yamba pena mwana mwasi aboti mwana moko azwi batan zo bota te asali passer na stérilité abota mwana libanda abali ma bota te mais na kata ndaku aotaka ba ndoto ke azobota azomelisa azobota akomela na 5 bana na ndaku ne moko azobota te o bandoto ndenge wana akospike pasteur moko passer na yebisi ke nzambe muto opambola ko c'est la bénédiction mais pendant ka yepa na ngai na yebisi stérilité na yo ezali obabala yo na mobali bo bimaka na ye mobali mo bimaka na ye avant momo bosaka ni alliance ko bima bino mibale atikela yo mari de nuit na nzoto siko akoma ko bota no bana
bana wana ba osalele na monde ya molili yango na kata libala obota te papa obota te okokende ba docteur mais là ba kisi na ebisio okobota te. Il faut que luka musali na nzambe. Là je prophétise na mutu moko kolandanga na ebi keza ndeko mo kolandanga okolandanga nzamba obi na ebisa yo ke émission yo eza pona yo bénédiction. Amen. Je crois. Ce que na problème ozo komelo stérilité nyonso to ya nzambe te. Nazo ebisa yo mwana mwaso yo aluki kobota ozwango te. Na ye na sololi nanga na ebisi obota na monde molili. Papa nanga mama soki obota na monde molili ndoto nyonso ya kobota c'est pas dit que nous nzamba ola so bénédiction faut kota na vie moli ozobota yebango ozobota na femme de nuit ozobota na mari de nuit lokwa ozobota na ye bana wana ozobota ba réclamer yo oh ba réclamer susu oui ba réclamer yo soit ba senga yo ba senga pa mama na bango papa na biso wapi ye pendant que vous avez mokili boy au coup avant soki barbade maman na biso wapi ba senga papa na bango kuna bon papa vana na monde molili avandi kuna ye na bana yo papa maman za mokili René yo tikela mari de na René likola vina yo ba ko senga pi au coup avant ndo tiki papa na mokili na otiki ka ndengo wana yo kufa okay pourquoi parce que bota na monde molili et moi bana so bota na monde molili na physique ba ozwa bana te na physique yo boy ozwa bana te okuma boto boti mona lelo ozela après 5 ans boti lizu mais peut-être pe ba coach pe so batonga so banini pour permettre pe au bota peut-être par rapport à ça peut-être même soit des fois on a que 5 ans raté batonga na po bota te wana peut-être ba yebi ne basalaka mais mutu nyonso to ayebi ana poma ko bota na vie na ye ke bana bali pam ko pa na nzambe ceux qui ba poma ne komeli na parcours na ye à comprendre que bien aimé aza utiliser na monde molili to zone na famille oyo ya bana 4 bana voilà bakoma kinini papa na ngai bakoma ki msusu ole so lingi mobali boye avant ni permettre ne faut ko solo mabe papa na ngai bataka ba parfait na nzoto ya sorte nyonso ya chair mobali yo ba do ba roberi ya mabe eza yete ya mari de nuit ana mobali ya butu na nzoto o utilizaka ye yango ne awasa ke akabolo na mobali ya physique oye ba te po mobali na komi nduma makasi mobali na fana suna ndako te mobali na yo aova na suste amo mapamba donc akomo aso impasa libanda ke yo se permet ya basani azo sepela na yo te poani eza yete yo déjà marié na monde molili yo na contact eza lisusu te azo ko solo bien délivrance côté liko na yo papa na nga orchestre zonga orvanda pour yo nous spécial mais on comprend te nani yo ça oza envoûté esprit moza kata nzoto na yo ça dit na comprendre que bato abotaka mingi libanda soki toto na malamu seke asa malamu na mama melo mo etindi malibanda akozwa deuxième bande ne ba deuxième tout troisième bande c'est que ça c'est tout un esprit poza na kati na ye papa na ngai na prier pour na ndeko moko nazolo bango bien batanga komona makambo yote na prier pour na ndeko moko libanda ya mboka na sambeli pona ye asa na problème moko trop sérieux mobali na ye avant na resu na ndako te mobali na comme na mobulu moko ya kosakana te ya makasi enzoka nde mwana mwasi basala bango mariage na monde molili mwana mwasi asa ya kobala déjà o mobali wana na vie na ye falaki mwana mwasi abala te donc ye falaki abala te il fallait toujours à la vie ou kolinga mobali de gauche et droite moment ye kobala mobali abala ke na monde molili azo réclamer abimisai moyen va de fois bima parce que bon moi si azana ça abima so libana na été ba moi ba so moi stratégie sur mobali na ye ba mo bimisa mobali ba mo bota libanda et comment sikoyo to récupérer mobala zonga pour mobala zonga fallait que moi ça les kana délivrance esprit za kati na ye wana etika ye esprit est contre la kaye wana ya mari de nuit pas zo benga na mobali wana azo bimisi na ndako pour moi si moko abiyala na butu amonaka balali misatu bandoto muso alota na butu
amonaka e mona butu bazo mona mobali na lali na yeme elonga mobali te elonga ya mobali mususu azo benganele mobali obali ma voya fona na ndaku ezati o biloko na esa ba service de prière esa le manandaku na yo ba service esa le manavi na yo esa le matina do ti ozo apena lobiko papa nango mona clair wana toucher na ngai te ba point. D'accord. Je crois que malembe togi na rochiter parce que makambo papa Peter zoba tellement ils ont ma case na yiki ba te bele baza ko se retrouver oza ko se retrouver moni long surtout ko senga to lobela concernant ndenge ba divorce ko ta pourquoi ba divorce pourquoi mutuna akufite mutaza ko se remarier to ko simango to ko tuna ba question mo ebele papa Peter na besoin penser 5 choses o ekotaka mari de nuit na kati ya vie ya mutu biloko sala na biso o ekotaka mari de nuit pona yebi ke monsieur soit liboso papa to kolobela sikoyo basine nango voilà mais o ekotaka d'abord eloko liboso nazo pekisa bandeko nyonso tout na délivrer mona mwasi moko autaka Brazzaville baye na ye awa mari de nuit a côté na âge à 6 ans maman na ye anako sukole libanda papa moko na quartier a bengaka ye mwasi na ngai o mwasi na ngai apiaka mbongo mama liaka. OK. Apiaka mbongo mama liaka nzoka yebite azobala mwana oyo aobalele mbona yazo yebate o mari na kota ya sukole libanda na petisi ndeko nyonso osukolaka mwana libanda na miso bato otikaka mwana na mwasi ata tout le monde oleka mona ye porte liboso yango wana so akolika na ye obmana pasi ya mibale ezana ba fille belé na mboka na biso awa tuna monde entier ba bimana ba clitis bo kabwana oui yango ba chaque jour mutu nyonso bozo tamwana ye boko mwasi na mobali papa na ngai mama aime so ba identité photo ye baka mobile oui mutu etisaka monde ya molili ye bango mwana mwasi mwana mobali ndonanga okomi instrument ya mabe yango na kobeta CT1 na koya deuxième mission ba sur ba porte oyo yo mwa mutu a remarqué ba infection na nzoto et si la raté ba infection mususu eza ya hôpital te trop des infections ezali mari de nuit na femme de nuit ndatikeli oyo yango porte mususu ezali ba film pornographique même ba livre ozomona ba téléphone na bato ebele biloko ezangi te musala afana ka moko atalaka pendant que otala wana ekokoto na pensée nde ekumba yo kende komi simba tango kende komi simba wana yebango bien osala relation sexuelle na esprit nde ebele na kokota ba point bato nyonso ba mi simba ka bango moko bana basa mibali biloko mbayela ka bango mingi faiblesse sexuelle na stérilité à la longue on a problème à kobota et problème à vivre dans moi c'est mobile ya liboso olobi botika osola bana libanda même pe bato poto bolanda biso ya mibale olobi liboso porte ya mibale na ola nango très bien porte ya mibale olobi bana baso babimaka mingi na ba occultiste obima na ye po na mbongo mais yo ebité ki aza occultiste na bima na vie mobo aza député papa yoka mwana mwasi ko ebisanga bi prophète depuis na bima na frère moko boy na lota ke tilelo mage na bali na lota ka ye kaka pona nini yo bali lota ka nini et no lota la gaye pe à cause pasteur passer mo ebiso te nzamba ebisanga mo bali no aviza ki ndeye oh la abimana mutu atire la esprit na nzoto mage mutu na kenda arezunaka yo te mais atire la esprit bandeko bokena bapisi otiki nzoto na yo boye mobali moko boye akotika tino en esprit akomi mwasi mobali no ya butu akomi mwasi no ya butu ndoso mona ba jeune frère na biso mingi ya kini pour le monde ba mama ya mikolo oui ba papa ya mikolo pona nini mama na ngai papa pona nini koza mama wana uko mama na bino kosoka pena pisine ya mabe eza mabe te mais pendant que yo keindengo wana o mitiki mwana no ya mukebo tiki ebongo ozana mutu maluli nzoto aluli ka kolula ya pamba so na esprit ya mabe akoti na nzoto na ye akomi mwa ko tiziko wa mwasi ya butu ya sambela kati OK. Ça c'est ce qu'on remède pour tant côté ba point.
pesibiso remède nini pour mutu abima. Ok, nzamba pa molabiso de mon lelo awa na touché nga ba pointé na simbi vraiment le côté na spirituel likolo mais nzamba pa molayo na lobi boye mutu nyos tout o na poser que vie na ye ezwa solution par rapport ndengo za ki lelo au monde le doit avancer. C'est la prière, la délivrance na mutu na nzambe o ya ko sunga yo vraiment na zo ebisa yo 2 jours 3 jours et c'est belé. Au ressentir, n'a pas de nous avons une solution. 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Ah! Aucune solution. En tout cas. Merci beaucoup, je crois. Tout ça comme presque vraiment sous notre entretien avec l'homme de Dieu, le prophète Peter. En tout cas, nous avons vraiment passé un bon moment à Koyokaye. Et en tout cas, à tout Simbi Penzate, mais à l'accident, il y a effet, il y a Pamba. Mais dans tout côté pénal ba succéto yeba banini donc il faut comprendre que yo ndeko ola nanga na ebi ki ba obtenir l'émission yo au kufila mibali pamba pamba za pe chantre de l'Éternel au sambe la rappel nzambe mibali ba ko kufaka yo papa lobi luka délivrance yo pe frère nanga yi oyembe la rappel nzambe na ba obtenir l'émission na yebi basi ba ko kufaka yo na yo ki sango bala lisusu. Sans délivrance, à quoi pour balaner les sous? T'es balou délivrance. Pour naogi on go bala les sous. Moment yango luka délivrance. Eza malamu tepe ba no ba suspecter. Au moninga lobby, l'homme de là abi que eza 2 choses. Ou soit aux ali na mari de nuit ou femme de nuit, ou soit au côté na ba science occulte. Tozana ba pratique na yo salaka. Le soko boy délivrance mamoto ebi ki ozana ba pratique na yo oyo salaka. En tout cas, ezaki moment mo malamu. Partager émission oyo un suyo peut se retrouver ba fiancé bara ba kendaka donc de assimiment likolo mais to okota on a profondeur à makasi na bitelo basuka nini nizali oyo pona lelo et puis numéro on a contact vraiment et puis au sambel la pe batou vraiment pour la journée. Ok, merci beaucoup. Je crois que merci beaucoup Nanzambe, merci beaucoup na Péric pour na musala oyo. Je crois que j'en ai pas dans un minute pour profiter nango, pour kolanda biso na monde entier. Na pesi il y aura contact nanga ya batunyo surtout ba na posa to so na bango, ba benganga na yede ba na prière na service. Na pesi bango numéro au plus 243 89 25 90 106 85 89 25 90 106. Soko benga na numéro oyo ko zonga mbala moko pe na ensemble la pona yo, je crois que nzamba ko salo bola. L'adresse de l'église et puis église ali na cité des anciens combattants, quartier A numéro 15, église nouvelle Jérusalem. Soko ye okuta biso wana to ensemble la pona yo, nzambe a salo. OK. Je crois que comme vraiment na souka ya notre émission, on a besoin de contact ya prophète à lobby plus 243 89 25 90 et puis 106. Je crois en wana plus 243 89 25 90 106. Son numéro azana secrétaire té vous avez besoin aux ana poto bande kona yo pe pour notre aussi pour la famille pour notre aussi ma famille wana na aussi ba famille au sopanao vraiment pour notre côté ba pratique na ba famille pour notre côté la famille au sopana ba mom sub sibit na ba famille to e ba pété problème nini ba inceste na kata famille abota na cousine na ye abota pena ndone parce que là na sala là après prochain mabe to kolobelango nyonso awa to kolobelango. Je crois moi to ai vraiment béni chez l'homme de Dieu la traitement to za nango. En tout cas bo bana ko banda pena ko landaye na ba sujet oyoyo mais oyo nazali mingi nango yo besoin benga ye yaya so manga mso de fona fungolité un so c'est pas ça na nzoto na yo avant que lo bilango bana ko benge tune ba question et rozala malamu vraiment makasi et puis c'est un homme bien à kolandela yo vraiment malamu na bandela ko une fois contact il y a l'homme de Dieu ils a plus 243 89 90 plus et voilà plus 243 89 25 90 106 et puis et vous appelez na au monde nango ba ochela biso wana na télévision au monde nango eza wana déjà je au monde nango numéro au monde na numéro na ye au benga ye vraiment nzamba lo zanga te ko pambola yo en tout cas tous bénédiction suka ya prière chez l'homme de Dieu.
Merci beaucoup. Tosambeli bisike zwamiyo kanga misunayo Nzambe ya Israël. Totika bandeko nyonso bakonda biso libanda mboka pe a na Congo biso sa maboko na yo Nzambe kamba bango na kwesi force nyonso ya diable ozo contrôler ba vie na bango. Réveiller ba conscience na bango encore béni na mateya o Nzambe chaque fois kolanda biso ba mona bolamu na yo na kombo na Yesu Kristo ozali Nzambe miracle. Amen. Amen, amen, amen. Tokutani à la prochaine numéro, la même chaîne, la même heure, que l'éternel Dieu, le Dieu Yalola a Pambola Bisso. Merci et puis bye.